Tozo peso maloba. Ok, quoi ça biso combo na yo? Combo nanga Vance Bart. Vance Bart. Ah, Mama Vance Bart. Ok, quoi ça biso? Na ba nyonso bazolanda biso sikoyo. Pona nini oye kotala biso awa? Na ye kolelela bino. Abomeli nga mwana nanga ya 26 ans. Esali ngai pasi. Nazana mutu te. Yango nga na komeli bino a. Konza mboka ayokanga. Babomi ndenge nini? Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Tozo peso maloba. Ok, quoi ça biso combo na yo? Combo nanga Vance Bart. Vance Bart. Ah, Mama Vance Bart. Ok, quoi ça biso? Na ba nyonso bazolanda biso sikoyo. Pona nini oye kotala biso awa? Na ye kolelela bino. Abomeli nga mwana nanga ya 26 ans. Esali ngai pasi. Nazana mutu te. Yango nga na komeli bino a. Konza mboka ayokanga. Babomi ndenge nini? Nani abomi ye? Yebisa biso. Nani abomi? Bana mibale basaki discussion. Ayo kopesa rapport pa mama. Ayo kopesa rapport. Donc kasa ayo kopesa rapport pa mama. Zela. Malembe. Mama olobi kombo no Vance Bart. Vance Bart. Mwana no kombo de Dorcas. Mwana no Dorcas. Alors Dorcas aswanaki olobi aswanaki na mwana mama Godé Plamedi. Bino bovandi wapi? Tofani na Kimbatseke. Na Kingasana. Na avenue Boussoul numéro 56. Alors baza ba voisin na. Alors kobanga caméra te yebisa batu motene sa rokita nini nde esalemaki betela biso liso. Babundi bitumba bana mibale baswani babundi obunda babundi mama Godé akoti bitumba wana na koko na bana na ye 5 baweleli mwana nanga ya 25 ans taki azaki na maladie opération oyelela baweleli ye eye koprovoke mwana nde mwana ya ye kokufa yango na ye pa bakonza mboka bazwa solution na ngai. Donc Dorcas aswanaki ye wana Dorcas yeyo. Oui. Très bien. Bapesa ki biso pe na vidéo ndeko zela tota na photo bande ko landa biso mamba bozo comprendre ka zo koka koloba te. Dorcas yeyo mwana ya mama Bart. Mwana ya mama Bart yeyo âgé de 26 ans. Aswani na jeune garçon jeune moko ya âge daye. Tant wake ko pesa rapport et pas ya mama ya jeune o baswana ki na ye. Famille Mobimba basangeli eza bongo mama? Oui. Famille Mobimba basangeli mwana nanga. Boza lupango moko? Toza ba voisin. Boza ba voisin. Allez, famille Mobimba basangeli mwana babeti mwana OK mwana zwaki déjà kuna libumu. Ye moko akiko funda tina commune. C'est là. Ye tango baswana ki tota na vidéo bo pesi biso za bitumba. Exact. Ndeko tchala biso na vidéo wana. Total na vidéo yango ndenge salemaki vidéo balobi bazai ko sangela Dorcas et pas ba voisin hein. Oui. Ba voisin on ande mama kombo Godé. Mama Godé. OK. Wapi vidéo ndeko vidéo za te? Yako ya? Wana bango nyonso bazali bazo beta nde Dorcas. Or Dorcas a eu une opération. C'est grave, oh méchanceté. Wana bango nyonso bazo beta Dorcas. Na bata quartier pe bazali ba ekimbango na bitumba wana. Moto côté là za la quitté. Non. Donc wana bazali ko beta ndi Dorcas. Alors que Dorcas a outaki na opération. OK.
C'est quoi ton basilisi bitumba kasi ake kofunda na sucette ya quartier ye moko funda kibango dossier pe yango l'axe dossier ndeko dossier oyo nayebi soko oza nango plainte oyo ya Dorcas hein? Dorcas procès verbal et audition le 26 ya kofaki journée le 3 octobre Osco plainte il y a le 26 septembre 2025 OK nangonga oyo tozoloba bokundi déjà tokundi nanu te tela so nanu plainte wana première page nango tia nanu première page nango ndeko na ngai wana signature déjà ya Dorcas première plainte tia première page voilà on est première page procès verbal et audition OK fille de Agabi n'est papa hein? Oui et maman Bax Vance OK ah, ok. Si vous avez une plainte, qu'est-ce qui s'est passé? Bakanga ki bango. Bakanga ki batouana. Ba memi bango na commune. Ok. Commune et memi bango na parquet. Ba commune na parquet ba libérer bango na ndeko na bango. Na document o. Ndeko na bango sala na parquet? Oui. L'Issadio Van Nabidi, okay. C'est lui? Oui. Yene ndeko ya Dorcas. Mama Godé. Ndeko ya Mama Godé. Oui. Ah. Oya bimisa ki bango. Donc lokola bakangi bango bake kotika bango kuna ye abimisi ba Mama Godé a libéré bango bake. Donc l'Issadio Van Nabidi oyo procureur de la République, premier substitut du procureur de la République. Yende a eu décision ya robimisa Mama Godé bokangisa bato combien totaki 3 bakangisa ki 3 bango ba libérer bango nyonso bango nyonso baki balobi nini ba libérer bango pona nini biso toye ko déclarer to landa bato to kangisaki to komi kuna bazana cachote ba libérer bango to landi ba yoko bisa biso local 13 muta libérer bato wana to landa bango na libérer bango bakeyi déjà nga le bisaba yondo zani ndeko na bango nga nazala ngala mutute l'état kozwa biso solution sikoyo ban matanga salemaki déjà tonde to kunjite et bibidana ma matanga pe na za chile loka kolala na se na bana mutute. Vous avez un message moro pour le président de la République. Président a solution ya mwana na ngai pe la solution ya bato babomi mwana banda bakangi bango na parquet lelo 3 semaines bazo sambisa biso bazo bilisa biso makasi mingi nazana solution moko nazozwa likolo ya kosamba na biso te chi lelo ezo yebana te bamemi bango na makala te 3 semaines bazaka na parquet eza nini mukonzi ya mboka atala dikamu na ngai nazana mutu te atikelinga mwana nazo souffrir makasi atikaki mwana souffrir makasi na mwana yende boyena ye tika olela mama kaka motema souffrir mukonzi ya mboka zwa solution mema ye amuba mona ye pe na TV solution dikamu na ngai mema ye mwana ngaka moko na vie nazana mwana mususu te kubotaki te kaka mwana soki atikaki nga mwana te na kozala ndenge nini mukonzi ya mboka zwa solution na kunji mwana te naza mpe na mboka kokuna mwana te bazozwa pe solution moko mpona kokuna mwana nanga te lelo 3 mois o mwana nanga aza na mort bazobinisa ngai mpo balibere bandeko na bango. Honorable ozali ressortissant ya Tchango oza na mo? J'ai eu très mal, très mal. Nalobala ngai na situation oyo na kosenga na justice et salama que la justice soit faite elenge mwasi oyo après d'abord moyena ye na âge de 26 ans oyo azalaki kaka mwana moko ya mama na ye oyo kotala état ya mama nde ayeli na condition ya famille peut-être azalaki loboko moko oyo asunganga asunga ya mama na ye lelo bolongoli na bomoi et puis bato basali makambo wana bazali protégé, ce qui fait très mal. On ne peut pas accepter. Président de la République Akoutoupé Moïse
que toza na état de droit mboka oyo ezali régi na buku likonzi oyo ezo kotelemela makambo nyonso ya mabe. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans le 21e siècle. Tout le monde a moutou, abomi moutou. Avant de kimia, parce que Azali Ndeko y a tel, parce que nous connaissons Azali Nani, bâti qui est tranquillement, à circuler librement, et pourtant, allons les bons moyens moutou. La Constitution les dit, les comédards. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas accepter. J'ai très mal, profondément très mal. Je ne peux pas vexer les larmes, mais je vous dis, ça coule à l'intérieur de moi. À l'intérieur de mon être, je coule. Les larmes coulent. Pourquoi? Maman, Olobi Nangali Bandao. Yo, vous avez dit témoin. Le lot aux amoureux mardi 20 janvier 2026, le 4h49, heure de Kinshasa, Fifi Bitoitoi, la matadienne. Histoire vraie, osa abonner na ngate, écouter la vidéo, s'abonner, commenter, partager vidéo massivement. La bien, partager vidéo massivement et puis bomber na mon favori. Nebi sabino ngaso na ye na ya amobondo na ya kanda mote. Lelo na ye na deuxième partie ya Maëlys Kamanda Ngoy, âgé de 19 ans, oyo asilaki kokufa bongo na bisika oyo bino bozotanga wana. Ngamo nde nasalaki video ya Maëlys. Ngai moko pe naye kosala deuxième vidéo ya Maëlys. Na kati ya makambo oyo ma version eza ebeli. Mais version ya solo na minute oyo. Na minute oyo version ya solo mutu bien wazate. Na micho mutu yebi version ya makambo oyo ekomelaki Maëlys. Ta ba dizite. Maëlys Kamanda Ngoy asilaki bongo kobima. Na bi partager vidéo massivement. Maëlys Kamanda Ngoy, âgé de 19 ans. Asilaki bongo kobima na ndako ya mama na ye. So na bosani date tezaki le 8 so na bosani date ezaki le 8 janvier. Maëlys Kamanda abimaki na ndako ya mama na ye le 8 janvier 2026 na bibe so na bosani date parce que bino boya kapo na ba condensation ezaki jour wana te, mais tandis que boye bi pété. Alaki mama na ye boyi. Mama na ke matanga ezaki na bututi. Ezalaki na 10 heures. Maëlys akendaki matanga kande ezalaka ya promoteur ya école na ye. Bipai oye atangaka. Promoteur ya école akufaki. Alors, ba élève de temps en temps bazaki kokende kokuta na kuna. Nde Maëlys akendaki matanga wana na 10 heures. Na nzela ya Maëlys kokende matanga. Maëlys akutani na bato oyo ba enlevaki ye. Maëlys Kamanda Ngoy, elle a été enlevée na voiture ya ba inconnu. Maëlys Kamanda Ngoy azalaki bongo enlevé bokanga bien. Nebi ki boya na ba commentaire. Mais ceux qui boya na ba commentaire ngape na oya. Maëlys Kamanda azalaki enlevé na motuka. Ba enlevaki le même jour. Oyo ye abimaki na ndako ya baboti na ye. Bipai oyo Maëlys akendaki
Maëlys a été neutralisé. Naloba ya lingala mpona kochoke boyebi ke TikTok aza sensible na bango. Maëlys azalaki neutralisé na bakisi. Tango bango bazwi Maëlys, Maëlys azalaki na état ya inconscience. Contrairement na makambo nyonso ezolobama, c'est faux. Na ndenge bamemaki ye bisika oyo bakendaki na ye, na ndenge liwa ekutaki ye kuna. Je ne peux pas tout dire parce que makambo eza ya maboko ya l'État. Mais nga na ye koyebisa bino, contrairement bato bazobake asalaki deal ya 1000 balles, c'est faux. Maëlys, elle vient d'une famille de très bonne qualité. Maëlys Kamandangoy auti na libota moko ya très bonne qualité. Maëlys, elle était une fille bien éduquée et très responsable. Contrairement na makambo nyonso ezolobama. Contrairement à ma capsule que Maëlys asalaki deal il y a 1000 balles pour que asomba téléphone iPhone 17. Maëlys ndenge asleki kozongisa molimo bongo na likama oyo ekomelaki azalaki nde na téléphone ya iPhone na maboko. Contrairement na o ezolobama. Elle était une fille très responsable. Nazo zelabino na ba commentaire. Azalaki vraiment, quand je dis très responsable, azalaki très responsable. Je crois bien na ba page na ye bozomona même ndenga zaleli. Alors na vidéo on a salaki ya liboso. En tout cas, ce qui n'a choqué qui libota Maëlys, c'est par cette vidéo, je suis venu m'excuser. Et d'ailleurs, cette fille, elle porte le nom de ma maman. Ma maman s'appelait Ngoy, son âme. Contrairement na ndenge ezolobama ke Maëlys bakataki mabele basalaki boye, Maëlys basimba même kibo mwasi na ete. Kibo mwasi na ye basakanela kibo mwasi na ete. Eza kaka Maëlys akutanaki na moto mabe ota mosusu abengaki ye mwana yaka tango yaki apesi litoi. Tapso abengaki bato na ye aveni boye ezalaka wapi ye aki apesi litoi bazwi bakangi ye bake na ye. Contrairement na nyonso o mutu nyonso akoya na matière ya lokuta, mais nga so na elibino matière parce que moi je vous promets na kozala nga so na ye na yaka mobimba na matanga Maëlys na ozala moto asali likambo wana aokangama akokangama. Oyo eza deuxième partie ya vidéo oyo ya affaire Maëlys. Et puis vous allez bien noter que Maëlys asalaki deal te pona azwa mbongo. Vous allez bien noter ça. Maëlys aza fille ya bongo te. Maëlys, mais elle est très bien éduquée pardon, et bien encadrée. Et c'était une fille oyo azamaki te. En tout cas, sincère condoléances na famille ya Maëlys.
En tout cas, je pleure avec vous, que ce soit la famille Kamanda, que ce soit la famille Ngoy. En tout cas, je pleure avec vous. Nos sincères condoléances à sa maman. Sincères condoléances à Bandé Konae. Ils ont apporté vos mamans, ils ont apporté vos papas. Pour écouter la vidéo, s'abonner parce que troisième partie de la vidéo. Et Kouya, merci. Oyoki elengi ya Congo.